Animal, champion de Kinshasa, Lion, le guide suprême et Pasola. Nous avons tali Sanzela. La Vandi, la bonne rôle en Ndoto. Allié Sosoango à Tondité. À l'Obina Mekana, Lion. Autorité du ring, au salaire grave. Au salaire grave. Yaka kotika sentir yomoko na malheur. Namuka yote. Oso na lukio. Et vous allez m'abbé. Alors, Nera Lobi, et Bélé Zati. Omoni Mounene Nayo, Mounene Nayo est le rôle la Fourmi. Omoni Fourmi, Banina Bani, Barona Bamona Nake, Waza Mounene Waza Mouké, Denga na Mona. Na Kolia Yo ya Mobeso. Waza ba champion de Kinshasa en titre. Et Bélé va bêta mis à 2 ans à règne à Saint-Tiro. Saint-Tiro yo Luka. O Tiko lo so ngote. C'est Ngai ceinture wanande on orodwa. Oyo yayo. Saint-Tiro Luka. O memangote. Saint-Tiro Luka. O banota na na musika ndongo otala boy. Olingo kima, zala wa. Olingo kima ozo kende wapi? Zala wana. Autorité du ring. O samboy. Na kolia yo. Na baloba mingi te na suki wana. Le roi Mukande Koti. Je crois que le bureau n'a déjà saisi. Nous allons répondre incessamment. Nous avons la réponse. C'est champion, Oibi Penza, autorité du ring. Autorité du ring, c'est un cowboy fatigué. Autorité du ring, c'est qui meilleur dans le temps. Nayokiamo, mais namoni ekomo kende mabe. Pour risquer na yati chebino. Alors pour na chebino te, donc il peut sans la réponse. Nous tous les arcanes yanonango. On a le bien mwana préparé, ngai ceinture wanande on orodwa. Mais un comité à Lyon, champion de Kinshasa animal. Donc à ça taille on mekangote pas au kokangote. Et le quoi au kokangote ça y a point na été. Donc pendant la personne na yebié, c'est un cowboy fatigué. Mais il a aussi lycée Mbaramoko. Ce qui a mon qui Kazaki Makastel qui a défié yote. Et ça na batu bazo tinda ye. Autorité du ring soso là. Bato ba tinda yo ba lingi yo te. Bato ba tinda yo ba sacrifier yo. Pona yo moko na nzimite ko la mkanto mo zo courage. Ya yo défier titre. Bato ba tinda yo ba kosi yo. Mais le ko mi tiki ti ko disi na lettre. Yo moko ebinenge ba bimiso na kata nzungo ba ko tsaki yo. 3 fois combat na raté na autorité du ring et enfin a prononcer que non yona il faut bunda pour na défier yo na abotola yo ceinture. Est-ce que oui a défier yo attends a défier déjà cela veut dire que non a botola yo yango tango yé a défier yo. Est-ce que côté na on peut se préparer à nommer conscience aux assure que non yo au kotika na ceinture. Ndenge na lobaka oko defisanga $20 na lali na nyongo na futa tapu une semaine. Nyonga bitumba na lala na ngote. Nyonga bitumba la lala na ngote na 6 ngomba moko. Donc so bi kaki ko défi azaki si. Aza sirité batindi kiende. Batindi kiende na libulu basali piège ba sacrifier. Batindi kiende na libulu keno meka. Donc aiko se jeter dans la gueule du lion. C'est parlant de comprendre que griffe du lion sarani. Et puis la finition là, tout na amal lingombo ya lumusu. Après ça yo extrait à prise de finition là, na si ko tika combat. Un mot à dire par rapport à ba fanatique na onyon so baza ko zela combat oyo. Moi on lo bala ba fan nyonso animal, ba mo bibenga ba Animax. Donc ba fan ya champion de Kinshasa animal. Boye binga bien. Tant na ba le guide suprême, donc on a tali Sanzela la ville de Kinshasa. Le gouverneur, yeyo, boyebi ke na décevoir na ngate. Et belé ba kotsa ba leta défi misusu ba kima, misusu ba betama, misusu ba bukana. Donc ba fan tout, boza la confiance. Kalaté date à combat et zoza fixé. Lettre koti to moni, ngana bureau na tozo se préparer, tozo répondre na lettre wana favorablement. Ba condition na ngana otia, et ozona ya mike ya ba cadeau. Tozo répondre moi je crois d'ici là, boza la fixé. Na où est la date événement to ya combat wana. Merci. Le gouverneur, le